Voilà. Bonjour, 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 bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, Balandinion, bonjour, Balandinion, soya BBC pour TV. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, dans le bas toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà. Kota aimer, partager. Ceux qui appellent Balaliboso, s'abonner et vous savez vraiment biso bien makasi. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Le péché love, bonjour, bon dimanche, les dinachou, on est ensemble, la Chine, on est ensemble, toujours dans le monde, il y a Matanga, tout les bibiso nyonso keno, caissière, il y a la Chine, Oiza, Nafiza Mwana, Aotaki Kutika Biso, ça fait maintenant 2 jours. Alors, mes condoléances à la famille biologique, mes condoléances à la Chine et pourquoi pas, mes condoléances à Karine Mokonzi. Vraiment, sois forte. Lobina Monaki Opinza, Dieu vraiment abattu. Sois forte, ma chérie. Voilà. Bon dimanche, na balandinyo soya BBC pour ITV, Kota aimé partager comme d'habitude. Merci na bandeko nyonso o bazo soutenir musala na biso. Merci vraiment na ba j'aime, na moni vraiment ba j'aime mati. Que mon Dieu vous bénisse bandeko soki na lobi merci. Il n'est pas dit que non lorsque na ko epesa bino merci, bo arrêter ou aimer et ko partager. Bo continuer toujours et que ça la vraiment biso bien makasi. Alors famille Libota, je crois, toujours à la film Nabiso, il y a Assimé, le but total qui 6e épisode Nabiso, vraiment, Papa Serge, vraiment, namoni ke non te grapenza ndako sili saye mayele, Maman Hélène pendenge azawana na bana na ye, te gra akosisa bango vraiment mayele, parce que ndenge zo kendele, bota Papa Serge, monoko sili ye kotomboka o atombokilaka badacosta atombokilaka mama ani botala mwana moko ya moke asilisi mayele leso nini bozwi wana ya komona te gazokangela Papa Serge papa mokolo akoki ata peut-être ata kobota ye wanko peut-être koko na ye leso nini bozwi wana leso wana ekepa bapapa bino bapapa wana ya mikolo bose respectaka te oza na mwasi na yo oza na bana no basi bakoli bino kaka libanda boki kozwaka bana mike bana ngo mike wana bazo respecter bino te donc boko ma bizengi libande pa bana mike mais à la maison boza ba lion leçon yango wana bo tirer ils honorer ba âge ba papa ya mikolo wana te vraiment belle vie félicitations parce que tu as tapé très fort na tableau Papa Serge na Tegra ba papa mikolo lelo je vous dis bazo bebisa ba vie ya bana et bana ngo lelo pe ba yebi mingi botala Tegra ndenge azokene nango botala ndenge azokende nango e eza ya solo na vie normale boye esalemaka. Alors je crois que non te granda kosisa siko Papa Serge akosisa pe maman Hélène. Voilà la grande famille, on est là. Nani belle vie pe nanga na zemeza déjà ce qui y a un mois, ce qui y a un mois na 2 semaines, ce qui 2 mois na 2 semaines sikoyo Blaise pe kuna azoyeba eloko kosala te. Alors, tout continue à côté la film na biso, tout continue à côté la film na biso. Nga nazo mona ndre Aziza siko to ki pa itozo nga bande. Aziza tango abenga ki Patrick ko aza camarade à Blaise. Boule neza kinini. Hein? Hey! Boule neza kinini bande ko botimba ki place wana. Donc Aziza lingaka kende likola, lingaka ne ke non na boule ya Aziza Patrick alingaye. Bomoni te. Pour Patrick alobaki que non comme ça ndingo pesinga rapport nyonso je vais aller parler avec Blaise ya boyo te na ngaka na expliquer yo tango ke ko expliquer et aux allons dire na osanini nazo bondela mais soko timbi okoti na bain soubassement au sentir que non Aziza mission na e pas Patrick eza que non Patrick alingaye et makambo ndenge kindaka bandeko problème c'est problème et loba ko fiolo mi de V12 voilà là ezaki juste kaka briefing ou encore ezaki moi nani na biso ya filme ils a filmé Assimé bandeko bozala ebele la grande famille bo partageaka ba émission na biso lorsque to sala ba promo ndeko na biso oyo azo kata ba séquence mike ya filme ya belle vie oyo azo tia na TikTok bandeko soko ke na ba commentaire ozo mona bato bazo koma bo pesa biso titre ezo lekelanga lorsque nazo mona bato bazo koma kuna titre eza nini donc séquence kaka ya moke azo koma donc aoki ozwa ta 10 questions
na commentaire akozwata ba 10 questions akotuna ke non nani titre eza nini ya filme. Comme pour dire que non bato ebele bazana na ba ignorance, bato ebele na basi ba yini na bango ba film ba théâtre ya ba congolais pona nini pona mafinga pona ba réalité. Alors plus bino bo banda ko partager ba analyse na biso moko ko kwea na ke kotala. C'est ça des promotions toujours ça la po ete bato ba kine ko s'abonner pe na Belle Vie télévision. Ce qui boké je crois na epsa ki bino eza Belle Vie TV promo. Boké kuna bo mona ba question ya koloba ke non titre zanini nga ezolekelanga. Alors plus beaucoup partager na musala ndeko zo ça sur TikTok vraiment ba félicitations na et ça a bien pour la visibilité ya nani ya Belle Vie télévision et susu donc il na ba 200K voilà. Bandeko je crois bomoni titre na biso bomoni fait photo ya miniature je sais pas bomoni wana eza Loriane ou aza soki ex soki aza mwasi ya ozaki mwasi ya Dacosta ya tonton Dako tumuni na Ada mwana ngana yebi keno Ada aza collègue ya Dacosta to sala analyse moko ya bato amaile toki nango nuko ya bato bazoba te ya koloba keno Ada beti Dacosta mosinzo ne non ngana okena ngo bongo te je sais déjà que non Loriane ou aza soki ex na yebi te so na loba ex so pende nini aza déjà muto amatala na makasi aza vraiment muto amatala na makasi na ebite vidéo oyo lorsque sali yango bazaki na Dacosta je sais pas bazaki na Ada na ebite so bakutana ki wapi basi basimani pe na loboko et voilà na ebite so baluki beze ngana bino to yebite. Mais lorsque ngana eko sala analyse je sais que non il y aura d'autres personnes bakoya ko sala lango analyse ya koloba ke non Ada abeti Dacosta mosinzo mais à ce que je sache encore na ndenge na mona ba ona ba théâtre ne ba journaka ba jouaka ezala Ada ezala Dacosta je ne pense pas que non Dacosta nani Ada aoki koninga mwasi ya Dacosta vi pe ba réalité o eza sur les réseaux sociaux na komba couple wana peut-être bakutana ki kaka babito sala baise. Bon, on a répété relation où ils allaient entre Dacosta et Ada. Sûrement, bazaka close. Pour moi, Loriane Tokyo le bakeno, ba comédien ko yeba bango wapi. Ce que zaka pas Dacosta te. Vous comprendre. Mabe zakaka ndeko mwasi azokini na babilo kwango bien te. Pour la réputation na ye. Pour la réputation sur les réseaux sociaux azo fonctionner pour la propreté. Ou encore dans le bakeno elle a vraiment dignité na réseaux sociaux ou encore na plateforme dans le bakeno na page na ya TikTok ba nzembo azotia ba mbwakela moko boye ezo honorer penzate mais komona yebo komona keno fille moko boye se pende ni mais yango na loba keno na émission na ngamona ba keno cette fille a zappé problématique to ki pa itozonga to boyite Ada aza collègue ya nani ya Dacosta. Il n'est pas dit que non le kola ceux qui bazana Dacosta li sous-souté akangisa ba artiste nyonso peut-être binemité. Il faut mi pesa na nous valeur dans sens que non Dacosta abalaki. Après Dacosta ko balaye attaque non et simbité il faut yeba ko garder bande moko boye o ba ko respecter. Bozo mona na sens wana ndi na zolobela. Na lobité que non ba bimi na Ada non ye moko ache vidéo kuna ye moko ayebi pourquoi ache vidéo wana eza base oke na TikTok na ye biloko azocha ba vidéo azocha ba nzembo azocha eza vraiment propreté. Alors ndeko na biso moi si vraiment il fallait pesa otala pe makambo zo sala. Moi je ne pense pas que non peut-être Dacosta boyaki moi je ne pense pas. Ceux qui peut-être bozaki na ba problème oui mais Dacosta ko boya yo na limité. Peut-être que yo mtokanga iba biloko na yo OK. Alors, mi pesa valeur moko boye ya bien. Au moins sur les réseaux sociaux bato baza trop bazo landela coupe ba landela Yona Dacosta. Mibale ekufi to ekufi te yebika ya bino mibale. Ceux qui peut ekufi yeba regarder bande salango bien. Salango bien. Bon, peut-être place baza wana peut-être Dacosta pas zalaki wana habito kinango na baise. Parce que mon dango est comme un bongo. Yango bomoni ne bandeli na bi keno na koki ko condamner te bien na koki ko confirmer awate keno Ada akomi ko bimana mwasi ya Dacosta non. Au mon appel boy. Pour za na monde d'artiste comédien. Sûrement il faut Dacosta zala wana. Alors je sais pas ba ebi trop sur bango beaucoup melika biso sur na commentaire comme ça to yeba.
nanga koya na lokutawa na loba hey Dako Star Ada. Non, je respecte beaucoup notre tonton Dako, notre tonton de famille Libota, na respecta kaye mingi. Alors c'est basé plus mingi ndi na mwasi na ye asilama et ça vraiment bien, asilama dans le sens moko ya propre et ça vraiment bien. Ok, nango vraiment bien, mais attendons voir. Toyebi pe ba artiste na biso balingaka pe matalana, balingaka pe base. Soki bake nango na base, ye na Ada eyebi ka bango mibale. Mais relation à Ada na Dako Star, je ne pense pas que non bazana batiraillement bazala bien, non. Nayebi relation na bango te. Alors conseil ezakaka tokende mingi na mwasi na ex, nayebi te soki ex soki mwasi Lauriane ya koloba ke no tia na se ma chérie. Ok nango mabe makasi. Et ok nango mabe kozala difficile bato peut-être bino bobimisa nde Dako Star mabe. Mais kozala difficile pe bato ba comprendre que non c'est Dako Star ndazaki mabe to yo poza mabe parce que ozo garder bande te. Ozo panzana banzembo ya bambwakela babiloko moko boye oyo eza vraiment propre te. Soki oza na besoin mobali na yo, mais tia na se solola na ye. Parce que ezomona na pe oza no na kimia te. Soki ozaki mwasi ke no oza na kimia, okotourner ba page ata peut-être na ba monde ya ba comédien ya ba artiste oza ata même pas na milieu na bango. Alors on ne sait pas bandeko na ebité. Relation ngo esili te. Place baza wana Dako Star azalaki to azalaki te. Eyebi pe kaka Ada. Mais Ada azela pe kaka keno bato mosusu bakosala nini? Baopensela ye baopensele caméra bako attaquer ye. Mais biso tosalisi to utiliser au moins sagesse ya koloba keno. Eza vidéo pe ekolobama bato bakosalela yango ba live lelo. Eza vidéo bato bakosalela yango ba live. Lauriane aza vraiment aza na ba caractère moko boye oyo eza pe aza aomona na kino aza fille moko pe boye aza facile ya kovanda na yete. Aza fille moko azomona na kino elle est problématique, donc aza fille moko alandela ka makambu na sima ko landela na créer pe incompréhension et ki nango bongo. Bon ndenga na omonele à partir ya ba publication na ye elle n'est pas aussi facile à kovanda na ye. Elle n'est pas vraiment facile. Ndenga na zomona. Alors ekozala pe bien apesa tonton Dako na biso pe respect. Eza mobali oyo ayaki kobala ye na mbongo, eza mobali oyo ya honoraki, eza mobali oyo ye abimisaki liboso ya famille, liboso ya l'état, liboso ya nzambe. Alors un peu de minimum ya respect na babiloko mosusu soki ba bezi ye ba pe ndenge kokende nango ekosala vraiment bien parce que babiloko nyonso akosala sur les réseaux sociaux ba retomber belé ebandoka kokwela nani ebandoko elaka tonton Dako. Alors tout ça aussi ça compte. Pourquoi pas tolobela yango. Tozela bande mosusu ba opelisa ba caméra kuna toza na bino aboloba mama bebisa lobaki yango. Mais ba okena ngo na ndenge onga na lobelité parce que moi je suis pas venu confirmer que non bazo bimana Ada. Pourquoi ce genre de vidéos? Ada pe je sais pas. Alors la grande famille bo aimer bozala ebele wana de l'autre kozala na 7e épisode na biso ya film na biso tozotala na Bellevue télévision oyo eza asime ezokende vraiment na mbutu tegra oyo wana azur élève keni na ndimi te akokoka tegra keni na yaya na ye bakokoka tegra te c'est au moins ça. Alors liso na memelaki bino c'était au moins ça ya koloba keno Lauriane ye wana na Ada basi basimbani kuna kole serré surmonté. Donc il y a l'ingine ba comédien fort l'ingine ba artiste et bika ye moko bandeko bo aimer bo partager la grande famille. Merci na bandeko nyonso bazo komela biso, merci na bandeko nyonso pe bazo benga biso, merci vraiment na considération na bino. Nzambe nanga pambola bino bandeko mosusu ko bazo tinilanga ba message ya keno na komisa ngo epa Poutine na osala ngo déjà Poutine aza na bureau. Alors on a que les camarades moka aboité, il faut na les canaux à partir à bureau ya Poutine. Alors ba on se bazo pesa ba suggestion na bango, boye ba kena ba suggestion na bino ezokoma déjà. Alors tous les cas va répondre biso comme ça na oya pe ko yebisa bino voilà. Merci na bande nyonso, merci vraiment la considération, vraiment ba j'aime et mati. Bo continuer toujours na ko aimer na ko partager. Toza wana pona Bellevue Kandi. Alors toyebi biso nyonso vérité ndenge ezokende bakoya bakofinga bakoya bakoloba et tout biso nyonso toyebi ke non eza mensonge.
Alors bandeko émission na sala kiana ya Bijou la reine bolandango bien, vous allez voir que non Bijou situation mon problème moko eza na soubassement wana lobi déjà bato les abakwiti babandaki kofinga Bijou na sortie médiatique ni wana babandaki kofinga Bijou naza kutu na vidéo yango awa ya koloba ke non bango bazwi kaka ibutu ye kutu te bango basuki na ibutu bazwa ibutu parce que ibutu akoyela bango matière Bijou la reine te bandeko bafingi Bijou bino bo comprendre te eza bato mosusu bakomela nga na ba commentaire oh Bijou alobaki mabe te Bijou alobaki mabe te oui non reconnaître que non Bijou alobaki mabe te mais elobeli ya Bijou et chaîne akenaki koleka il fallait pas yango na yebisi bino soubassement eza et puis adementiraki makambo o ibutu alobaki te siko baleza bakwiti ba comprendre bino bo comprendre ki te. Je vous aime bien bandeko tokutani prochainement bisous.